Oh mama mama na lobe mama telema bondela tolo na se mutu pe na moi olemba te mama telema bondela isika nyonso zali na vinanga na sikaka soki na sepelisi yo papa ye na vinanga na lelaka soki na triste yo papa ye na vinanga na yo kaka bien soki ozinga dans tes bras ye ministère oyo sans présence motina nango eza te bandeko balandi chaîne twana bino ensemble tosala makambo oyo esengeli bino boyo omonaka wana matanga mawa ekomeli biso mama anasi kobungisa oyo azali moko na ye mpasi mpe mawa nde bokoyoka ndenge bandeko ndenge bakolobaka ndenge bakoloba na mikro ya TNT TV moko azalaki coach papi tokozwa mpe bana ve ya moko akoloba nde tokoyoka maloba mbote papa mbote kwa journaliste oyo akufi azalaki nani epa na yo oyo akufi epa na nga vekile azalaki un grand coach na biso ya basket aza coach moko asali biso bamerveille ebele apesi biso batitre te me batitre oza coach moko koya na ye na vita vraiment atiaki pisi makasi ya bolamu ne na vita elekaki ebele tokoki kobosana na ye te aza coach moko amarke biso mingi na ve club eza pasi mingi parce que toperde eloko moko ya motuya oyo asali honneur ebele na couleur ya vert noir toa na susi makasi ya coach papi ndenge akufaki abelaki ubia ndenge makoto wana vraiment tozwaki susi te me tolaki formé na entraînement akoyebisa biso te coach papi vraiment tovérifiaki te soki malade uba asala crise nde toyebaki te me toya kozwa yango surprise na entraînement na biso te bayebisa biso na mpe entraînement un grand coach oyo apesaka batitre ayo okufa esala biso pasi makasi merci bandeko wana bino modo oyoka bana ve epi tokende mpe na famille toyoka mwa maloba bana ve ape balingi baloba mbote papa papa oyo akufi azalaki nani epa na yo oyo akufi azalaki coach na biso ve club epi directeur technique na sélection na équipe nationale ya basket le bazwaki coupe contre Nigeria je crois ye azalaki directeur technique et puis aussi avec le Wabisa Biso 4 champion, c'était un bon coach. Donc dans Kata Congo, nous avons perdu un grand coach côté basketball. On n'en disconvient pas. C'est pour cela vraiment on a accueilli de perdre vraiment. Je sais que Mamsou va aller mais de perdre. Merci vraiment à la circonstance de perdre vraiment dans la souci. Pour la Mbote papa. Papa Jacques Kiembe Kipunga. Donc la coach Papi Kiembe Kipunga. Papa, oyo akufi azali nani pana? Mwana oyo yanga ya liboso. Akufi abelaki umela na malaki. Aube na bofono na nzoto na ye. Nzambe alingaki ezala bongo. Liloba na yo kotaba koko oyo batikani. Bakoko na ye baza ebele. Neve na ye banyesi na ye bana ya bandeko na ye ya basi ya mibali batikali bayebi bango wana bazali wana baye kotikali m'a serré dans son bras. Il me dit je pars là-bas, je vais t'appeler. Papi a quitté chez moi. Depuis ce jour-là, son téléphone est passé. C'est une perte. Certes, tu es parti, ce n'est pas pour revoir. Nous allons le voir par la foi, de la foi que tu as su élever au monde, l'éduquer. Je crois que un jour on se reverra. Et je suis sûr, Dieu va t'accueillir dans son royaume. Et que tu vas prier pour nous. Je ne sais pas quoi dire, papi. Maintenant, nous vous présenter, c'est là qu'on va revoir.
Salut. Oya Kofi azali nani pana yo? Oya Kofi fona azalaki beau-père parce que yene mutu bokoleli ngai mwasi donc aki vraiment beau-père pe mutu ayamba ngai mutu akotisanga na famille ya madame nangai alaki Kofi abelaki auma na maladi ndenge bon malade yaki abelaki donc je peux pas commencer à vous détailler toutes sortes de maladies abelaki mais il a beaucoup souffert en fait le bana ya suka conseil opesa na bana bandeko batikali à Dieu c'est la gloire hein donc liwe la andia biso nyonso nzambe yemo bazwa lokumu donc famille à la makasi bayi kampiko série de gens de fleurs. Nous appelons le pasteur José Kamengili qui représente l'église Cité-Bethel de l'honneur. Il peut passer pour déposer le fleur. S'en suivra le général. Nous appelons M. Max, qui a vécu ensemble avec les défunts. M. Max, s'il vous plaît. La Bible dit il n'y a pas de lien, de relation entre le mort et le vivant. La Bible ajoute pour dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ceci revient à dire
que la mort de notre nation. Après ici, il n'y aura pas d'autre cérémonie. La seule cérémonie que nous allons faire ici, c'est la prière et puis c'est tout. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, c'est toi qui avais institué le mariage. Et seule la mort met fin au mariage. En ce jour, devant les anges, en ce jour, devant tes serviteurs, en ce jour, devant les deux familles réunies, nous prenons le ciel à témoin et nous déclarons en ce jour Maman Jolie, Maman Juliette, libre de tout lien. Au nom puissant de Jésus, nous mettons fin à Jésus. Nous enlevons cette alliance qui était un symbole de leur attachement. Au nom puissant de Jésus, en vertu de l'autorité que tu nous as conférée, moi et tous les hommes de Dieu qui sont ici, nous déclarons en ce jour Juliette Capita libre de tout lien. Tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour l'accomplir. Nous avons ainsi prié avec foi. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Allez-y. Et on peut se lever.
Oh mama ye, mama nalobi, mama ye, tele mabondela, tolo nase, mutupe na moi, olemba te mama, tele mabondela, isika nyonso zali. Na vina nga nasekaka soki nasepelisi yo papa ye, na vina nga nalelaka soki na triste yo papa ye, na vina nga nayokaka bien soki ozinga dans tes bras ye. Ministère oyo sans présence no tina nango eza te.